Mama ngaba benga nguba bakalinga ale gola yango lelo yo oyo shetani gola ale shetani yanse oyo shetani gola mama ngaba benga nguba bakalinga ale gola yango lelo yo oyo shetani gola oyo shetani gola tala ba beauté tala ba force dodo pete le gola ya tomate yo mwana yaka dodo pete le gola ya tomate yo mwana yaka oyo shetani gola ale shetani yanse ouais, c'est ça. Bravo. Mais le bien, Bachaba, comment quand tu souki bien, ça veut dire quoi? Il y a Chetani Gola, donc il y a Salogota qui est. Donc, Baté Bakwe bien, Bakate Pesuki, qui toque. Peut-être que mon aïe, Angenga, Poya Zayes. Yes, on est mis à Batufangue. Maman Béni Simbou. Wana maman présidente vraiment maman sociale bambota trop ici ko zali mwana na oyo bagolo to so bunda toujours musala ezo sala mande mais musala ezo sala matomoni ke ti siko podium no ba monter te podium ezo montame net makambo wana mingi chef mutalo belango ko nana za non pardon nanga tout la bino boyi to moni bolati bakolo vous a vraiment organisé et ça bino moko. Bon, Moutoza Simana Biso Yemoko les padres parce que tant qu'on a les padres quand ils ont c'est comme un naturel. Donc faire le goal à Zana fanatique moko lelo batuna ba dénicher bisoté. Donc on va comprendre été. Donc tout ça la bilo moko ça pour tato zana forcing. Donc tout ça la de notre propre gré. Nande to linga artiste na biso. Donc to tiens ma artiste pele bo c'est pele. Non, kada pamba te parce que double to ezawana ngape fona futa nyongo. Toto, elle se lève, qui se lève tôt. Non, faut que nous voilà. Artiste, Azana va fanatique au Balinaka. Et franchement, pour un podium, maman la biso, maman la élégante. Podium Oyo, et c'est échafaudage. Tu vois que l'ingate, tout ça, là, pour s'épeler ça, un sentiment. Festival à l'Obin, la biso, il y a 3 jours. La première journée, il y a pour exposition qu'on a. Ah, ok. Pour la musée nationale. Alors, le rôle événement dans la musée nationale, on peut faire un temps, basala la bango, malais mais progressif, mais ok non. Pour podium temps barozalawana, vous vous souviendrez que la stade de Martinique tant le pas d'Aroyemba et comment il est pas d'abord podium. Alors biso to maele. Côté musu bangolo babimaki to monaki yayi de sang ba ekulaki. Pardon? Côté bangolo, bazali ko chola makile tangaki. Cela veut dire babaraki batu. Pour nous, nous avons bordure, le roi a généré tout le bongo. Si tu as bordure, tu as bêta. Tu as Michael Jackson a abomi batu. Pardon? Michael Jackson a pasteur Michael Lambaye. Olobiango. Abomi batu. Oh, il y a pasteur Michael Jackson. Non, c'est mon frère, c'est pas un pasteur. Un pasteur, oh, mon risque est ça, à côté de Bakoufa. C'est ton frère? Mais c'est mon frère. C'est pas un pasteur. C'est mon frère. N'habite français, c'est différent. Voilà. Pour Nayaza, pour Nanga, c'est mon frère. Un bon pasteur, à prévoir à tout. Oh, maman, vous êtes très cher. Ce repère de vie, oh, Moussoussou, exacté. Tant que mon équipe bat tout, comme à place, on va reperdre. Ma vie, oh, ils ont raté. Que l'on a gloire à mokilité. Que l'on a homme gloriété. Tout ça, mon ingana, parce qu'on vit qu'une seule fois sur terre. Il y a des gens pour la guise c'est que quand on a mon abisso bata polémique c'est que moi ça l'a Mike Kalambai ama Mike Kalambai ezala mukola suka ko sacrifier bato bino bosala gikuna bagolo musu bayaki pa basambela e babeta ili bakoma be baya ko délivrance da festival merci les padres Jésus baya ko délivrance Jésus bah on a délivrance na festival on peut à faire été et ça biso tout na maiki kalamba ya ko somba billet ya ko a délivrance mais tout le monde bobengi si ba mission car il dit au temps favorable je t'ai exaucé
Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est toi papa na Marcia. Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à acheter vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natepi. Godard Montemona. Bot na bino nga comme na Esther na wutu Hollande na vague la Belgique. Lelo na yena problème oko na souffrir ngo depuis à 12 ans. Un problème exact que na première makila sans ma médicament ozo mona na ko vraiment ko vivre bien tié. Donc ce que nazo mela médicament oyo tizo ça la net nazo kufa. Problème oyo na yepa papa Moïse lelo pour nazo abika moi na le cas de délivrance alongolanga makambo oyo nazo souffrir ngo. Ça m'a pour la bino. Longola maladie na kombo na Yesu longola. Longola ba maladie, longola ba maladie, longola ba maladie. Ba maladie ma bumu passe ba biloko nyonso te longwa. Nyonso te longwa katidai. Allez, mamoto. Ba moto 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 Jésus-Christ ba moto Jésus-Christ. Longola de surtout. Badako longola, badako longola, badako longola, badako longola, badako longola. Longola ba moto, longola ba moto, longola ba moto, longola ba moto, longola ba moto. Ba moto ba moto ba moto ba moto ba moto ba moto ba moto. Bima. Bima na zotonai, 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 bima na zotonai. Bozo zonga place bosalaka. Oya mai kota na mai, oya zamba kota na zamba. Ale bino tubokende, bino nyoso tubokende, ale bino nyoso tubokende, bokende, 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 bokende. Dans mon bino lisusu na zotonai te. Bima mobimba. Ozana. Témoignage. Après 8 semaines, maman Esther a eu lisusu ko témoigner. Bote peuple de Dieu, les naye libosa yabino ko témoigner aux ambassades na bamoinanga. Quelques semaines passées na kenaki pa na papa Moïse pour la première maquille na zaki nango na ba ko souffrir ngo pendant 10 ans et zamba ko kanganga na makambo oyo ba docteur ba lobaki que sans médicaments normalement il va na kufa na lekaki ba opération et ba kolongwa te. Après délivrance na papa Moïse et kolongwa douleur et kenda nango semaine elle après délivrance ba ekota la peine nzoto nanga oyo ba ko causer donc problème na nzoto nanga elingwa pe donc ba docteur batala kiango ba sali 2 fois kota lango po bazala sûr eza le susote donc leo na kumisa zambe oyo ya papa Moïse ya uzana ministry oyo asana moinanga pour na leka ba église sebele ba mona elokote ba docteur pe balobaki pananga soki nazo melango te donc kufa eza liboso anga après koleka délivrance un problème oyo et kosila na maladie pe longo na bomoinanga
nalobaki déjà bamaladi nyonso tu oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te oyo ememaka moto ntina liwa ezali démoniaque bamaladi fo moto abelaka mpe moto abikaka me ntango moto azokobika te ti ebemi moto na liwa esengeli na yo koluka délivrance nde wana okomona esili epuis nalobaki ete baoyo batambola partout oyo babika te awa ezali terminus boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngulu, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Bagolo boso mababiye ndenge zawana festival ezali. Tuni babengisi robine mundi bouté. Billetterie fungwami. Mais père na tu babengisi robine mundi bouté. Africell zawana soboke même na iliko cash. Bokomona babiye biso blague te. Yongomoni ba mi pesa kombo ba wa. Yongomoni ba kufa biso ko to ba go. To ba bi go la kisike tioke. Zoko parce que ba wa. Qu'est-ce qui manque à présent? Qu'est-ce qui manque? Mais c'est l'histoire du pays qu'on va vendre. La culture de ce pays. Tobi Misango Libanda. Ngai awa festival qui ait de vide ou pas, mais message est à la capter. Musique na biso bimana ghetto. Ce qui bon moni rumba trap et ya pambate. Ezali déjà ba annonce et ya rôle sukola, ba place nyo sombindo ezali. Souci na biso toza na posa ba plein wana te. Faire rigola salango tona papa wera sona na bien te. Maboko pona fe wera. Le roi de la forêt. Plein nini oyo batu ba oluka faire asala o déjà si asala na bazo wanga nango. Toza na posa na ngote, toza na posa la réussite. Il y a événement oyo historique côté Kamboka Libanda festival. Merci beaucoup. Ozomona. Pour lelo mokonzambo alobaki aza na posa ba Congo ba jeune ba ko ba milliardaire. Donc mutu nyoso yaka na pays investir ça ba l'art na yo pour que ebotela yo. C'est ça. Batu ba uti Libanda ba tse ba l'art pour na festival. Pour lobi pe yo pour sala ngo voyager botali osu ba l'art obité. Takitata na RDC kuna pour que ngabena organiser le moment boy. C'est ça. Lelo pe ba biso beto ça ba art. Na okepe na poto na luki producteur mo boy. Na c'était na posa na pays na kuna na betelo mo beza makasi. En le balanga ni. Question ezara pays na bino ah pays on va sala nini na ozonga bona festival. Pays ba organiser un festival ozonga oh c'est un pays on a ba bilo ici. Donc c'est ça. Donc on va finir festival ba va finir festival té. Ba finir RDC. Mais la minute eza souma en finate événement et bandi lelo le 29. Na ebité ba impression na eza nini oko yebisa ba congolais nini ba golo na ba golas o ba ya bazano sur place té. Non, et là on a vu ça ba golo eza ba somba da ba billet mbangu. Pour lobi so 15h na demi to za place. Mais au moins até qu'ampleur nango esali loko ela la mwanda mu par rapport té ampleur eza makasi. Na bien. Biso mo de pito star to za ampleur eza la té. Mais alors aussi de Jésus tandenge batu bandoze la monte que lembisa. Et comme arunde bien. Pour ça batu musu bandola baloyo ya mutu musu akenda na église chaque jour alandela mamu musute. Mais soit non yo quand on va annuler concert ba annuler. Ba annuler concert on va ote et comme na parlé du peuple mamu la musiette. Ah, est-ce que ba inviter nyonso pena ndenge za ki prévu bango nyonso ba yé bango nyonso ba yé kande 3 personnes ndé
bazana moi ba concert mo o esali ba bazala te mais bango tout bazala te ba kombo ne to ebité mais to ebika que 3 personnes de ba été est-ce que Oranson na kozala iguazalité moi encore ité bikolo to na poto lukato ba parce que ba te belé baza ko se poser ba question est-ce que wera kozala obligatoire est-ce que kozala a kozala bon mon avait te père Coco oui na musée national ba salinde ni kuna ce que za exposition ba artiste ba otsa ba art na bango wana donc muto aza mbongo na ye a sepeli ya somba ya sombi ndeti nga peto na uti kuna na monelo mo sepeli singai osombi ngai te na somba lo na bise bombela ngai na bise bombela na ngani na kanyo moi podium mobe pona ba jeune talent au moniango la moni podium ba jeune talent za na kati baza déjà na ba commissaire ba combo bazali déjà mais ce que ba mata 15h pour ça nani festival les a 15h à minuit de 15h à minuit moi tu la micho to ça son oboit 15h au senti de ya ningani mais tu siko ba si sino installation te installation de basilisi ba si installation no so installation musique si o tika les a ne ba tsa ba bac ni plutôt ba bâche na podium mais tu sikoyo mouvement au biso to yebi ndenge zaki na kati stade de martyr ero déjà ba ba musique ba bafle déjà so beta mais qui mieux tu sikoyo stade de martyr ezala que événement moko mais festival les a festival oui moi festival na concert les a différent et là on ka musangai ba pekisi ba concert mais ba pekisi festival c'est le moroté ah c'est différent maintenant ba boya ki ngo pona ba regroupement te ba gola bazara respect biso yo papa ça le biga esili yebisa bagolo ko loba na bango ni daelo na loba na bagolo ezaka to ebele ponga festival na mona roi Noël donc bon année na biseza na U Arena so la Noël ah d'accord on rappelle nga pe U Arena Paris la Défense balobi faire rigola alandi kaka fali po fali abeta ki na Paris la Défense ye pa ye ka ko beta so na bia yo la ti jinit so ba la ta jini liboso no bazalit donc ba la ta jini liboso na ko la ta te so fo la ta jip. Ah, je sais pas. Parce que ça les a battus. Bato basala ngo pona bazwa mbongo. Mutu sana droit obeta ngo. C'est ça. Bo batu Hollande les padres. Yo monité bate belé balandi les padres. Oui, bate belé balandi. Ne bemba ki golo mona katende batu balata ka batu balati bongo. Ah, ne bemba ana mais. Wa ki golo zongi poto. Ya na hotel wala na ebité ya ekei. Eza mabete. Eza mabete. Mais concert a fait rigolo la peine à Luanda le 27 au déjà fait rigolo à Katangola, le 28 au beta na Konamai. Donc côté à Mai place moi il y a ngona ebisa déjà ba goloa to ya mobondo ba goloa ya Luanda. Pato zwanga ta vidéo, zwanga image na ba goloa Luanda bena. Oui oui. Ba goloa Luanda do to kutana na Baïra, eza Baïra je crois. Do to kutana Baïra de Luanda. Baïra de Luanda. Et do ba filmer ngango pena pona ozala wana. Ozala. OK. Et ça la bien ici déjà ba le 13 le 14 déjà Pito Star ozala pour la promotion. Ba goloa ne yangola ba Pito Star bagolwa ya ngola ngate po bato balinga kaka mbongo fe utaka na poche faire faut que pesa bagolwa faire gola déjà pesa biso ba relation bien ouais apesa bino pe déjà lumière apesa biso lumière ndeti boy na sanga na Brazzaville bane ba bengisenga bagolwa oui oui na ke point noir bagolwa angola pe na okende c'est grâce à bagolwa faire gola apesa biso ne bagolwa au moins pe Paris la Défense okira likola bagolwa donc message ezanga na bagolwa tout yangola to kutana na Baïra d'Angola da balobi tozala mobondo po papa ya kuna kala c'est ça do papa ya kuna kala ozomona de ko inda na Angola bagola boya déjà belé Pito Star déjà le 13 déjà na zana na mabele déjà na Luanda promotion so on va biloko bo mona ngokuna o ba papier de ba tsana mo mona ngokuna wana kutobomba na elongi na bazolo na ebisa yo faire gola koza golo ezelengi makasi moi ngane na boy na wa mata même transport au fele ngala lo bana surtout so sali déjà ba ah no boy ba omone na ya boy na matin na transport mo boy la vandi liboso et tomber ce qu'on attend la poche boy mbonga transport ezate et quoi tela bimena mbongo ce qu'on a bosani yango ekwei na bi a faire gola lo baba gola to ka solidaire na bona bi aska chauffeur aza goloa na meko tuneno elo mabe o tenga bena za goloa na bi bien ando bete solution na bi goloa pa fuita bena goloa transport ezaka passe yo ga oui
na suka soto ina kitabo na kosko pe c'était Gaulois qui est na yo. Oh. Donc ozaki no pe na. Na na l'arrêté. Pas ni pour na Gaulois. Donc c'est ça. Il y a eu ça ba Gaulois na ba Gaulois so ba na bandaku, loba na bango déjà makambo e bandi. Dans ba Gaulois to ki mamba on to somba déjà ba billet na biso na artificiel. Place dans ce shop artificiel les a ya ka somba billet na yo. Donc Noël na biso yango festival to ya to tondi sango. Biso ne to eksa bango Sony. Ouais, peut-être là que ça bango que to le kabango na ebele. Mais ba Gaulois to rebelle. Eh casse. Yo mo tanga te rebelle. Ouais. Da to eksa bango Sony slogan na biso zanga la minute ekomi Gaulois eksa bango Sony. Oh biso. Dans la minute ba Gaulois komi ka Gaulois eksa bango Sony. Oyo biso. Yo to baxi oh biso. Ah oh biso. Na sepe lui Oh biso, merci beaucoup. Je pense que Liboso Ferregola, peu importe le combat, tu aboutira toujours à la réussite. Donc, Festigo la belle bien, et Zosalema, Toza a Mobondo, donc Makambo Rosale à Makasi. Mais tu sais quoi, si sinon qu'on installe podium, on a tenu à éviter vos zappes et n'a passé pour vendre à Wati Boutou. Bon voilà, c'est normal. Il y a déjà autre fondé tout ça qui n'a stade des martyrs. Oui. C'était prévu qu'on s'est rébété le 24, mais le 23, tout là, tout combat Bapiné. C'est ça. Gaulois partout à monde, ça là, il descend, peut toi là, il motivé. Alors, pour Nalélo, j'espère que. Tous les informations, il paraît que le chef de l'État en a parlé du peuple lobby. Et c'est ce qui a fait que Missale a commenté le podium, l'instrument et se ralentir un peu. Et Titan Wakenda qui peut-être ingénieur et va monter, l'embaki et tout ça. Et Yango Sali qui est déjà activité, c'est qui ça l'a lancé. Mais et ça l'a limité. Moi je pense que tu peux quoi, ce qui instrument et Sili, je pense que activité comme ça les mains. Mais le lobby, tous toujours ensemble, le festival là c'est confirmé. Et puis le premier. Même Matoza Awa Festigola et Osalema. Si on a misé kuna nini eza koleka? Bon on a misé kuna to baki Festigola eza festival oyo tozo teka culture ya mboka na biso. Kuna na kata musée national, yebi déjà misé eza place tokenda ko exposer ba art na biso. Soko kei vraiment beti tour au monde bande ko baza to teka presque biloko eza ya culture congolaise et ba basé belé ba outils partout dans le monde entier. Bazo bénéficier na ba congolais misusu o ba ebité ba outil ya art na biso congolais za kanini nde ba kenda ki ba moni ba outil ebele za exposé ba artiste na biso ebele ezali bazar na bazo teka ba art donc na ndenge moko ya osakana te. Est-ce que on peut citer exemple ya art moko to mi balé o eza exposé kuna pa local to communal wana te sur place. Voilà na mona ki récemment na émission outil ko le ko amba ki ndeko moko a présenter ki yo léopard. Pour na yo o moneka léopard azana simple symbolisation ya nyama. Mais or léopard aza parmi ba armoirie na biso ya République démocratique du Congo. C'est que so sali descente au moni rien que statue à léopard ba déposer, ça prouve en suffisance que le ko eza armoirie ya mboka na biso et tozoteka culture directement. Et puis batu ba outi misika ba oluka ba tuna malgré ba moni léopard mais oluka tuna raison ni bo exposer les léopards. Mais tant que ça bango tobi que aza animal emblématique ya République démocratique du Congo. Au monde ke ba comme directement na connaissance. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est grâce à Ferregola ne biloko fo peuple congolais azo bénéficier na découvrir. Mais pourquoi à chaque événement ya Ferregola bitumbe zala kaka soki ateka ka date na ye, il faut za makambo belé parce que tout le monde a Ferregola beta concerne à stade de martyr, tout le monde a mutakoufate, tout le monde a des ordres de salamate, mais ba reporter événement à Ferregola, tout le monde a bitumba nenge le cas la martyr, ba ta même na ba panneau ya ba fadam, makambo belé, mais tina souka na ngwa beta ki op pareillement. Bon, maman journaliste na yebi selo moko yoza déjà congolaise au vivra na mboko oyebi ponanga na Gaulois onga na koma na longwa déjà en terme koloba main noire na sima ya makamba Ferregola. Yo longwa komba main na longola komba main noire. Non, yango yango mona conseiller ka bande ko nanga mingi ya ba Gaulois to longola ka kombo na main noire parce que ça déjà position de faiblesse. Eza lokola tozo pesa déjà kamoko boy force inutilement. Mais na ngai biso pour na question wana Ferregola azaki combattu na stade des martyrs yango uti kotuna. Alors pour na Ferregola faut comprendre que événement na voilà Ferregola za mwana nzambe muto nyonso azana promesse pe bénédiction nzambe nyonso asalaka et réussissaka na facilité te. Oyebi ezaka ba musicien te mais ba konzamboka pe bazobanga parce que Ferregola abeta na stade des martyrs et ça là que République démocratique du Congo changé combo et comme la République de Gaulois. Toke ko beta na Adidas Arena, au lieu de la Adidas Arena sala batu to baptisant combo Adidas Gola. Toke na Jeunesse Arena, au lieu de la Jeunesse Arena mais et comment Suisse Gola, Jeunesse Gola. C'est pour dire que même na palais du peuple n'a révélé le lo bazobanga parce que ndako ezo risqué comme palais de Gaulois. Hein? Bazobanga, bah oui, bazobanga et comme Ferregola House.
Donc même chef de l'état Mukantombolo Fachi Beton azobanga vraiment no quitter faire rigola ko risquer aboto la biso ndako. Parce que moi mobile wana esikanya sakitaka aya kapo atika arte mais abatizaka na kombo. Donc voilà peut-être yango bazobanga. En tout cas, Olobani ni pona bana poto pona Paris la défense le 26. Babi Ferregola alandaraka makola fali parce ya leki yepe fo ayo le cap Ferregola tesusu le 26 avril na Paris la défense. Bon Ferregola alandaraka makolo ya mwano ndenge uti koloba na retour na yo Ferregola tanga yemba na franc congolais mwano azala api. Azalate tango Ferregola abeta na Kibwisan Pipa na 2001 album ya maison mère na Kibwisan Pipa. Et bimi mwano ando yemba nini. C'est pour dire que ngapo nanga mwano na kipakete parce que tant Ferregola a été ka musique à Congo mwano la tanon papek sanda na bango. C'est pour dire que mwano a envié Ferregola. Ferregola tikala jamais ko envier mwano. Mwana na bando vanda ndako na bango na divan ata Ferregola ba ah ta tipo yo tipo appela yango moni ayo sa musique. Yo mona descente ya Ferregola na kata quartier la thème mwano zala wana. Appelaka na bandenge ne mais tant le maître suprême a quitté au mona changement de fréquence. Donc voilà. Ah bon voilà. Voilà au mona même nzembo mwano ayembaka V quadra appelé ngo Ferregola bandelango. C'est pour dire que le V quadra azali na posa amona nzembo ana sisi Sylvie mais na couleur mususu. Vous comprenez? Donc voilà c'est un peu ça ngana obaka pona Ferregola na gêné na concert na biso tout déjà à Arena kaka ndenge le maître suprême Paris la défense le 5 déjà en septembre ouverture et billetterie. Voilà donc Gaulois de partout dans le monde entier partout où vous êtes na Ibisibino déjà moi c'est Mayel et les Gaulois sans plaque na tambola vraiment sans plaque tandis que naza Gaulois toza toujours na idéologie à grand maître suprême le Ferregola mu Tombolo wakaninda donc Kalate billetterie zo fungwama na bengi bino bana ya partout Europe mobimba boya France, États-Unis, Amérique, to bengi bande kwa Suisse, to bengi bato Allemagne, to bengi bato ya Belgique, ya Suisse, boya bino nyoso, to beta sold out nenge to mesana parce que pour na faire rigolo sold out et comme slogan. Ngebu, ta bagola mikolo to bilanga ngebu te. Ngebu do, mikolo bagola to ngebu pour passer biso festigola. C'est là où toko seka, toko yemba, toko bina donc to ya pena festigo les awana en marche. Muto azanga te somba bien na yo yaka festigola au CPLA. D'ailleurs, bon comprendre que ba grogno soto musique ba obeta. Ouais ranson azali, ba mise belé ba utaki libanda bo mona ki bazali ba chesco tout le monde. A Rosala donc festigo les awana pona bino pona bisoto CPLA. Ozona AVC linge joyeux, yaka na festigola AVC rolongwa. Moi ça boyo kolela na hote, yaka na festigola Ozona à moi ça. Bien que l'équipe kobanga te yaka na festigola ba ko kabelo mbongwa. Merci l'homme ça to sepeli. Voilà. Il y a un message non PC ba Gaulois malgré avec des permis avec non le lot fait des banda mais tout le monde déjà fait tourner. T'es fait ces bandits déjà parce que na musée national batu de ba okende ko visiter. Papa maman même moi na kuna parce que kuna ba récitation ezali, kuna ba poème ezali, kuna ba dessin ezali, kuna nyoso. Kuna ba koteka biloko ya ferre, on a besoin de polo à ferre, on a besoin de gourmette ya ferre, yaka kuna na musée national permet la paix du peuple. De 8h à 16h, musée national. De 16h à 0h, tu donnes la palais du peuple. Donc, Ekabouani Bongo. Donc, c'est rien que ça. Ils ont qu'on fait les bandits. Faites ces bandits. Bonne année! Boya kuna de bonne année, ces bandits. Talaba Gola Bakoma. Bungebu, Gebu, Gebu, Gebu. Voilà, merci! Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, faites-vous là. Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, faites-vous là. Na yéla ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokolo c'est sans problème.
Dessus au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dessus réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dessus cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque.